namo kurera namo. Bonjour. Mbote mingi na bino situ ba bolinga ka maman Eliane ni tuna pesa ba mbote ba ebwe abarize nous ma vie puis malukai moyo. J'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawa ala musi biso na makasi. Alors, yo pense que Nzambe ala musi na makasi ba kopesa Nzambe merci parce que tous raneli ko kopesa été l'or et l'argent lui appartient. Nzambe zaka na posa ya gratitude na biso. Merci mingi na bino surtout bolinga ka maman Eliane ni. Merci mingi na bino nyo surtout obo disposera tant na bino pour na kotala to pe pour na koyoka maman Eliane ni tout. Na pesi bino vraiment merci beaucoup. Ndeko so Nzambe na liboso kute na ngana ko senga na yo o s'abonner na Eliane ni tout TV. Après avoir ko s'abonner activer cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois que émission Asika et au côté na katia chaîne na biso. Awa na chaîne na biso Eliane Nitu TV, to ça la kaba émission sur le mariage, to ça la émission culinaire, to ça la kaba vlog, to ça la kaba ba télé réalité. Donc si vous s'abonner awa, on se retrouver attendre loko moko awa na Eliane Nitu TV, on se nuyer atamba la mon côté. Alors yamona lobinde konangai oyo mesana déjà ko tala maman Eliane Nitu na ko senga na yo peso ko tali émission na ngai e ko sepel na ngo chelinga mo pouce wana j'aime et surtout ko bossa na te ko partager na bande ko mususu o pe ba bi chaîne na biso te ba ko kapé ko yeba chaîne na biso e ko sala kaka malamu na ute ko sala émission moko awa ya mama Bokilo oyo akuteki na mboka Kongo ki ko cha poto na kati ya libala ya mwana na ye ya mobali na mboka Canada de loko na sepela ka mingi ezaki ceux qui mutatala émission nanga okomona mutabenga bi mama Eliane talanga pelika muboye ekomelanga déjà. Alors soko teki émission na tena kosenga na okende kotala émission wana okende komona ndeko oyo abengisaki mama ko uta na Congo tangu mama koma na Canada asalaki ba mama kamo ezaki catastrophe esalaki ete couple sala nini couple ekabona likolo ya mama o azalaki mama ya mobile mais lelo sikoyo ko eli mama ya mwasi parce que to lobaka mingi ke surtout ngana lobaka ndako ebongaka mingi na famille ya mwasi. Pour famille mobile ko vanda na famille mobile ezaka trop difficile ou taba koko na biso ou taba mama o baboti biso. Ko vanda na famille mobile na kati ndako ezaka difficile mais so ko vanda na famille na yo moko mwasi oza na facilité ko saneni ya ko gérer bande ko na yo. To bande ko mona peta muto za ko kola na kati ndako to kola mingi na bana ba mama leki bana ba mama kulutu bana ya banoko. Mais bana ya batata mwasi bazaki soki ba une semaine bakei ba un mois bakei mais bana ba mama kulutu bana noko bana tata mwasi bango penza bakenda kate bango bavandaka parce que soko aza côté bo mama boza na facilité ya ko gérer côté bo tata ezalaka trop difficile pona ko gérer parce que yango botaka toujours ba problème. Alors oya benyinga lelo ezali mwana mobale ndeko moko ya mobale mutabenyinga po atalaki émission maman Eliane naza abonné na yo na atalaki émission na yo na sepeli nango makasi mais ce qu'on a bengi yo pona yebsa oyo komelinga moko zwa numéro ya téléphone ya mwasi na nga yango yo kombo ya mwasi na nga yango toza ana kati ya mboka France makambo naza ko yebisa yo soko lingo confirmer okuki ko benga mwasi na yebiso benga mwasi na nga moko mama ya bana na nga benga ye oloba ne makambo na lobiso ki eza ya lokuta na kolinga mama Eliane osela ngo pe émission parce que bino ba mama bolinga mingi famille na bino ezala na kati ya bandako na bino. Alors bi maman Eliane c'est vrai ata biso ta motokola ki tubandeki mi ko zana bana mama kulutu na bana mama leki mais bana ba papa leki na ba papa kutu banda ko zala te donc to mesana mi côté famille ya bo mama wana muta ko changer ngo azate côté famille ya bo tata pe ezala ka to boyite mais soko tali mingi ezaka famille ya bo mama mingi ndena lobaki que moi si soit que libala ba pesa ka eleki na yemoko zwale ki na okende na libala okende ko sani ko boko la epe akosali sa wata ko banda ko bota ezeloko to koli na wana kati ya mituna biso mais lisolo lelo ezaboy ndeko na biso a mobile André aza ana mboka na biso ya France awa kaka na Paris na mwasi na ye baboti mwana na bango ya liboso mwana kokisi 10 ans baboti mwana ya mibale mwasi na ya lobi que ndenge na boti mwana mibale boye na moni na bengisa mama aya abanda kosunga biso abanda kosunga nga po lokwa na makasi boye na lingi na bota mama edaka ngai na bana pour que nga na sala ka musala lokwa na zano no jeune na préféré na travailler na makasi mobala lobi tango zolba ko bengisa mama tozaka na chambre salon ndenge toza abana deux chambres chambre moko ya mwana chambre moko ya bango na salon sikoyo mama akovanda wapi
o mama ko vanda ka o na chambre ya bana abi ah na chambre ya bana o monite ke quand même ngai vraiment nazomona ko vanda na mama esika moko nazomona na kokoka te po baze ekolo moko te bango mibale mutu na mutu aza ekolo na ye na mo ko vanda na mama ah non ko vanda na mama te tala nga za mutu mona za trop pudique ko vanda na mama boye aza mama bokilo te mama na nga za kaka mama na yo eza lokwa yo pese ki mama na ye awa to ko vanda na ye ko sangelo kote mama na nga za kaka mama na yo avant que mama aya mobali a proposé na mwasi na ye alobi omoni soki mama ye to vandi na mama moi muketa un mois to vanda na ye pona esengo mais to kende ko tika mama abwaka pour que ko pe mikanda akoma indépendante soki to vandi mingi na mama na ndako eke mama yo ki sentiment ya ndako ko bwaka na ye ekopesa mobulu to abato poto to yebi ndenge ezalaka tika nanu makambo na to zananu mama akoma mama ya kate mama ye bayemi mama malamu ye moko mobala kende kene aéroport baki kozwa mama baye na mama na kati ya ndako na bango babandi ko vanda na mama a proposé ki na mwasi ke après un mois mama kende ko sa nini akende ko bwaka babandi ko vanda na mama un mois ekoki 2 mois 6 mois mama abwaka akate mwana mwasi ote to vanda ne nanu amesana nanu azala nanu boye to vanda nanu akende bwaka na ye to zela nanu tala na ya bi mama papa mama ko vanda na mama bokilo nazo ebisa yo ke eza facile te pona ngai yo soko koka parce que asa mama oya boti yo mais ngai nazo koka te na sens que mwana lata kilote ezate mwana lata maillot de corps ezate et puis eloko o nazo ko déplorer makasi ezake mama kanga kaliputa na tolo ngai ata na mama oya boti nga to tikala komona mama na biso kanga liputa na tolo te toza komona toujours mama soko abimi na chambre mama zaka déjà sala ti robe na ya liputa azo sala misala na ye mais nazo sala gêne bi maman Eliane mama bokilo nanga akolala na tongo akangi liputa na tolo ye wana na salle de bain ye wana na cuisine donc mama bokilo akomi kolo ndako mama bokilo akomi kolo ndako siko nga nazo sala gêne komona ke mama bokilo kanga kaliputa na tolo soki na bibo na chambre to se croiser miss na ya mama bokilo ekutani na kochelongi na so mwana zunga pi na zungi na chambre po na zoka soni na zoko kati po mama na ngambo atikala kanga na tikeli ko yeba lipeka mama na ngai teke mama kangi liputa na tolo lipeka mama ezake ba mama lati kanza ko omoni bo mais komo na mama kangi liputa na tolo to koli ndenge wana te batu na batu basana education na bango moi ça lingite ke basala nini mama ke avandisi mama na bango na ndako panda 1 année mbula mobimba avant kende ko bwakisa mama mbula mobimba avant akende ko bwakisa mama mama vanda na ekaka na kati ya ndako mama paza mama ya chacho mama vanda na kati ya ndako avandi pe na kimia te alobi mama Eliane ba camarade ya mama bakoma koya na ndako soki baye na ndako babandi muziki na bango na kati ya ndako mama azwa penza ko anganza mandako penza ekoma ya ye naza ba genre mbali oyo baloba mingi te nakoka kogangela mwasi te nakoka koloba belebele te natala ka na ningisa ka mutu mama ke ko bwaka na msaka mwasi mama vanda ta 1 mois akende ko bwaka mwasi na nga boyi mama vandi 1 année après 1 année mama ke ko bwaka okene mama ke ko bwaka mama sepelite epa kende ko bwaka zongi na ndako ayebisi mwana na yabi ngai na kokoka vi wana te na kovanda ka na ndako mama Eliane yo nanga to yebi bien ke soki muto aye avandi déjà na vi ya ndako mukande koma apasi mukande zaka mwa malamu soki aza na maboko ya leta mwa makambo kendaka mwa noki mama epa iba pesa kende kovanda mwa chambre mama linga chambre te mama linga pa mwana na ye mwana pa linga mama na ye azalaka wana bazalaka na mama pourquoi mama kenda otikele bana na classe mama mutokoma kolamba mama musala ndako nyonso ekoma ya mama abi mama Eliane une année après mama ki ko bwaka mais mama vande ske kende ko bwaka te tozaka na mama na ndako mama kenda kuna ka dejo mama azongi kikuna zoko kate faza ka pa na biso mwasi na nga bana toboti bana misato na bana misato na pe toboti mama toza toujours na ndako 2 chambres salon na sala demande na ndako ba pesa ngata 3 chambres rien tozaka na 2 chambres na salon mama zaka na 4 chambres oyo ya bana mama téléphone nde téléphone ba camarade nde ba camarade na kati ya ndako
nakomaki mal à l'aise. 2 ans ekokeli mama kaka wana. 3 ans ekokeli mama. Mama négligé makambo mukanda na ye po avandi epa ya mwana na ye. Mama nitu nakomi mal à l'aise. Mama naza suna moya kovanda te soki ata na avandi na salon mama ko eta papa tota la théâtre. Mama nga na ota ba émission politique. Te tota la théâtre. Mama za ko obligé nga tota la théâtre. Papa ko yoka nga soni te biso ko la biso to ba mabo soni te. O ke la nga soni ni nango. Abi mama na yo pesa ka yo ne respect abo mama. Po ngai na bino to se ko lo moko te. Yo zo ka soni te me ngai naza ko yoka soni. Mwana mosa lobi mama lobi yaka tota la théâtre. Abi mama to ba tota la théâtre na mama. Oh, ata ba film donc maman ça sans gêne. Maman c'est généralaye té. Maman la taka maman ni été maman la ti ba singa mike. Nga zoka soni. Mais maman zoka soni té. Moi c'est nga lobi biso to za biso boto ki pana biso té maman zaka maman na yo et le konyo ko soni ko maman soni ti wapi. Alobi nazo za la gêner. Abi maman Elia na biso na mon e komi calvaire et pas nanga moko ndaku nanga naza lisusu à l'est. Pona maman bokilo ba comportement maman bokilo banda ko za nango na banda ko supporter yango te mais na za jara mibali oyo balobaka mingi te banda nda vrai que na maman bokilo na na tikeli ko manquer respect tam kolo moko te ata numéro de téléphone na mwasi nanga yango benga mwasi nanga na manquer maman respect tam kolo moko te qui toujours na respect envers maman naza ko respecter maman mais naza ko yoka soni mwasi nanga ye komi ata maman na lieu sacré. Moi to sangana tsusu nzoto malamu ki mwasi na mobali ezate po nga naza gêné ke mama lali awa nazo zala gêné alors eloko wana kozala ke moi to sangana so tani ndenge to vande ki na mama nitu 3 ans tozana mama oyo ke mama lingi foyer te esika ba pese chambre na foyer mama lingi te mama lingi kaka ndaku mama Eliane na ebisi oke même bosangisi nzoto bwangai na mwasi na ngai banda ko simba sote tellement nazoza la question ki na uti musala na ye na moni mama na ba camarade na ye batoni na ndako na moni vi o mama osala na ndako na talinga nde na boko mapa na biso na mama na biso e bandeki ko sepelisa ngate na bandeki so na koti na kuma alikuwa prisonnier na kati ya ndako nanga mwana banda suna salon ezate mwana alata mayo de corps ezate mwana alata culotte ezate soki na koti directement na pi na chambre maman azaka pe genete papa na lamba ki to kolia te maman azaka ko toke ti na chambre po binga ngana kende kolia donc pona za la bref maman Eliane ndenge to fandi na maman na kati ya ndako mwasi nanga siko atika kikibo mwasi na ye musala nyonso ba responsabilité nyonso ya ndako mwasi nanga tika kiango na maboko ya mama na ye abande ko sa sur le côté akombaka ndako te alambaka te asala su asala ke le côté ye pa komi mwana epa ya mama ba responsabilité na ye nyonso abande ko sa susu te abande ko sa susu le komo côté to vandi na mama 3 ans ya calvaire na ndako nanga moko 3 ans te likamongo nini mbula misatu boye nakati lieu sacré moyena sala susu makambu ezate mama Eliane jour moko nazalaki na bimaki na zongi tangu na zongi na koti na ndako na kuti mama ambiance na baninga na ye nga habite trop c'est trop etina nga na bima libanda ko bima na bimbeki libanda na mobali ya ko bima na bimbeki libanda mama Eliane hana keneki pe mwa petit kayua tangu na komi kuna mama Eliane esika ona kendaki libanda nazwaki habitude na kana kango te nazwaki habitude ya kokende na kena ngai nazaki mobali na après musala na ozonga ndako mais nakomaki mobali o question na uti musala na zonga so ndako te nakoma kobima libanda mais avant na koma na niveau wana na vandi seki mwasi na ngana bi et vande leo tozo vanda na lingi yango te naza à l'aise te nakola ta maillot de corps te nakola ta culotte te nakosa suba jeune bana te pona nini mama
Ye kuna kako mama za mama botinga, asa mama botio, alobite yo kole na éducation na bino mama bino ataliputa na tolo. Nga éducation na mama biso tika kola taliputa na tolo te. Na tika ko mona mama ngala taliputa na tolo te na banda mona mama nga toujours lati banzamba la bimi na chambre. Mais o ezeke na bima na chambre na bima na couloir, mama na liputa na tolo. Mama na liputa na tolo. Likambo ngo nini? Na ko sana chambre papa okoya kolia te, mwasi nanga te, mutu fa pesa nga bloka koli. Donc moi si azusa makamno sa mobile azubise à la légère. Aze ko zo nyos na ko bise mama nito à la légère. Alors, naza mobali na masolo kaka ninga za to komoso na baninga ngana ko mama na laisse na ndako. Mama bokilo vandelinga na ndako 3 ans. 3 ans la mama bokilo na kati ya ndako. Nena zawa daga moyena daga lisu malamu ezate na koma mutoko bapema na komoka nka pema. Na la baso za mutakanda kotala ngai te po sepela na ngai te. So poza fanatique révolté kotala ngai te po sepela na yo na ngata ko so mungane na boka tama kwa ma Denise o ka mteme su. So za mutakanda kotala ngai te po sepela ngai te. Mobile lobi ata mama tito baka o daga moyena daga lisusu malamu mama ezate na komoka ngaka pema pona mabu kilo nga bina bando kanga pema bona kufa na ki ko place na wazana liberté. Alors mama ile nazo ki mo copine to nazo copine t'as on a commis pas copine expliquer pas copine loko netininga nabi malibanda albi moni biso mibali to zaka bongo soko zu moi se bani ko expliquer makambo ele kana ndako pona yepe asala tenenge ele kana ndako oma ngani mosi nanga azaka par exemple mosi nanga azaka impoli par exemple mosi nanga azaka agressive par exemple mosi nanga kabaka biloko ndenge wana sikoyo to ngana expliquer ke ngai loko na kimeli ndako mama bokilo mama yepa bandi olengela ngai taka bandi olengela na komi pesa na uti musala na kena nukuna na lina nga na dagi nanga pe ya bien pe kwa ya okanga pe mate na dagi nanga pe ya bien ya okanga pe mate ale na zongi na ndako na simba kali sote ona se na komi pesa ka raison comme ka mama za mupanzi mama za mpanzi na bona kanga mapema olie pa mona tazo ata mayele ke mobala komi ko repousser nga ke mama za na mupanzi boye kanga mapema alo batake oui mama bi matana nda eloko te oka pumbafu ya pumbafu vraiment eloko te. Alors maman to continue ki ndenge wana na mwasi na mama na kati ya ndako jour mususu mama Eliane mama koti na toilette akangi porte te ngala eba kite ke ba wana mama ko roza na toilette ngape na bimi vite fait na ya ko fond la porte bo mama kanga kite na fond la bo ma bo kilo na baki avant da sauter mukola onde temps na zone ya bisemon na uti na toilette na fungo na kuti mama na toilette a fungo li porte mama kanga kite so koti na toilette faut kangati mama kanga kite abi ki 3 heures du matin mama nitu na ki font la toilette boy e fongwami mama mutafandi na kivu na bi oyo komi bondoki mama kanga kali puta na tolo oyo komi bondoki na kiebisa mwasi nga bitala na fongoli pa mama za na toilette yo kai boya bose ngine ka mwasi moko zo kama kamisa la légère boya bose ngine ka ko kanga toilette na ki koebisa petite amie na ngata lelo kona kutena ngolelo yango mama bokilo na fungoli yepa ki na posa mobabi ma papa ndako eza nango soko lingi oyo to vanda bi babi makapeka boy babi mapeka boy tena ko bimaka boy mais eloko wana pelese kinga ke kwa nabi ndako lisusu te nabi ndako lisusu te mama na sala ki pete ke nabi manake na bisaki abi soko zu solution te pona mama. En tout cas, na kasi ngana to son avenir mona été. Le quoi so sonyo surtout à la légère. Le quoi bazan bana, aibi ke na dora ka bana na ngai, aibi ke samba na ngai nga mwana vivre ezate, nyo so ki à la légère. Na tikela ki une semaine, na kaitse ka bateke mama kende. Sko nena mona ki mama, depuis na mona ki mama na toilette na ko sko fixer mama te. Mama ngo peye moko lia mona tekele. Bokilo moninga mama za kuna te. Oli mo teke bokilo fungoli toilette akutinga mama za kuna te. Na kome ko zonga tar pona kuta basi balali po misu nanga pona mona mama oyo na bandoko asote. Alors le quoi moi nanga bande ko zo solution te mama tellement cheki mal à l'aise na kati ndako na oni so na yebisio mama nito na kanga ki bloko nanga na kendaki na yebisi moi so zo solution na ko zonga mais malheureusement côté na kendaki moté mesaki nini et kendaki comportement na kuta kuna ezaki su malamu ko le comportement o ezalaki na ndako.
Kota kendaki kuna pe mani kote pe na kendaki ba olengelanga kote na uti kote mindondo ba olengelanga na vanda kapete na vandi kote oyo na kendaki. Bongo ti lelo abiti lelo libale ekabwana mwana bisa liboso lelo aza na 20 ans. Tala sikoyo pasi oyo to pesi bana na mi pesa ka foti te foti za ya mwasi na ngai. Tala siko bana bazokola sans papa na bango. Mwana liboso kisi 20 ans. Mwana liboso kisi 20 ans. Tala ndenge mwasi na nga na mama ne batie bana na nga na pasi. Alors ngai mama ndisiko na koloba na bino boye. Ndeko ya pesa nga na numéro ya téléphone na mwasi na bili kambo na lobi na yo. Aza mwasi na ngai afe azalaki to zalaki ko tala donc biso mibale to lelo na ndenge osakana te to banda ko talo makasi. Ndenge ko sala émission ya ko mona numéro ya téléphone yango na pesi yo. Soko lingi benga elobane tala mobali no benga lobi boye nga habite papa dan ko benga yepo na nini nga na ko sala ka émission peut-être soki ya benga to ko solola. Alors soki na ko koloba na lobi boye bande ko na ngai ba mama nako bandana na bino o bobengisa ba mama ba utaka Afrique ndeko na nga mwaso zotalanga soko mwiko ana posa mama aya na poto eza mabete ko bengisa mama mais s'organiser déjà place nini o mama akovanda. Mama oyo bavandisaki une année na kati ya ndako tango akeko bwaka mama lingi foyer te po amesaki déjà na luxe amesaki déjà na ndako yango mama akokwaki foyer te soki naza na conseil akopesa bino bayebozo talanga soko bengisi mama ye vanda na mama 2 semaines expliquer mama ke mama na bengiso pona lingio mingi kasi mo vanda awa ezate fona ke ndoko tiko esika tukenda koluka mikanda o bando vanda kuna kangaka motema oye na moi awa olie na buto ke kolala kuna oye na moi awa olie na buto ke kolala kuna poti lobi nzamba sungo sa nini ozo mukanda poso vanda kati ndako na biso mama okozo mukanda te atoko kozo na passe tito lo baboy mama na tilelo azana mukanda te pona nini négligence ya mwana na ye. Mama zobo ya foyer, mama zo linga ndako foyer bonga kaba mona ka régulièrement ki ozala ka wana tilelo mama za mukanda te. Alors bande konanga ezala ndeko moi ezala moi seza mobali mukolo kozo décision kozo bengisa mama eza mabete mama ya poto mais ceux qui mama ye poto 21 semaine 2 semaines kende ko tika mama abwaka banda kovanda na foyer amesa na vie ya foyer po soka amesa ni vie ya ndako kokende foyer komaka difficile ndenge ndeko oyo avandisaki mama une année na ndako tango akiko bokisa mama lingaki susu vie ya foyer te po amesanaki vie ya ndako ndeko mobali pe pareil eloko pesi kona kolobana bino ba mama mama bokilo aza bokilo tango to na boti mwasi na boti mobali mais mwasi awuti na libumu na yo mobali awuti na libumu ya mama mosusu mama tayo moko atozanga soni yango na miso mwana oyo azakana mwana mobali azakana mwana na ona mbeto yo zu liputo kangi na tolo okanga liputa na tolo mwana boso lipute kwe usuka wapi tala ndenge mobali mwana na yo bokino na kokuto na toilette afungoli to ati ovandi na ki obondoki te ngai pona nga makambo kovandaka na ndako abana eza mabe ezaloza mama ya mwasi ezaloza mama ya mobali makambo wana so ovandisika mama ya mwasi na ndako ovandisi mama mobali na ndako et lukaka kaka ba problème libale bunga balbi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme tous les deux deviendront une seule chair libale bunga kaka mwasi na mobali na bana na bango batu nyonso tu batikali il faut bazala bapaya oye 2 jours une semaine au pays oye 2 jours une semaine au pays kolobate po asa mama na ngani na vandisa na ndako non kolobate po asa ya na ngai te wana za ba vina biso ndenge tozaki na Afrique mais ana poto tozana ba réalité mususu ndeko mwasi ko bengisa mama te au Afrique po ya ko vanda na kati ndako amoko za célibataire mais soko za marié ko bengisa te mama uta na Congo aya ko vanda na kati ndako na bino tala mobali aola ta sous maillot de corps te aola ta sous culotte te suka na ngwazi mwasi ya pi na libanda pona nini pona za mal à l'aise na kati ndako akeki libanda eska ba tie à l'aise eska o mama azate abenga yeke batala ba théâtre abenga yeke mama zanga ta soni obenga bokili bota théâtre na ba théâtre na za komona pe mwasi na mbali ba pesi bango rôle mo bazana mbeto mama sans gêne ovandi pota na bokilo na yo toza ba bantu atoze kolonini oze kolonini mais toza ba bantu itoza na ba interdit na biso ba bantu biso ba luba ne kolo na biso soki mobali na yo
alie biloko. Maman oya bota yako kiko lie biloko wana te. Bota na interdit. Bon ba kindoki. Eza respect. Mobali no alie biloko na kati ya sani. O che penza biloko na mesa. Mobali atoki alie. Mama Moluba akoya kotoka biloko na talia soko alie biloko wana bokila ko. Akobanda kolenga. Bon beza bondoki. Eza ba interdit pona ba respect. Mama Moluba akoko sukola te sel de be moko na mwana na ye oya sa bali. Mama Moluba akoko sukola sel de be moko te na bokilo na ye. Bino pe ba mama baluba lelo bokomo ye na ndako mwana bokilo suko na sel de be yopo suko na sel de be. Ki bo moto bo chango wapi? Be interdit wana bo chango wapi? Be interdit eza bien. Ete le quoi comme ça. Biso ki pakate. Mona bokilo na bokilo simi pe bokilo na libele. Pona ni yo ba interdit eza to ki pakate. Ce n'est pas bien. Nazuba paya, na yo ozonga la bino pona opesa conseil ya ba mama oyo kozova na ndako ya bana. Pona zuba paya. Pona zuba paya. Mwana continue bino ezate. Natikeli bino no awa. Na koya ko sala bino deuxième version mais deuxième montant na koya na ko simba mingi esika ya ba boti o bazova na kati ba ndako bana na bango. Oyo bazoya ko bebisa ko bongisa mabala bana tekasi ko bebisa. Pona lelo pour le moment to soukina no awa pona biba paya. On se dit à tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Maman Eliane, vous avez été à la Providence. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Là, je suis déjà... Parallèlement, nous avons rencontré ensemble et donc Nathalie et Sam Pixel. Je me retrouve un peu trois mots d'un mariage. Je ne suis pas trop étalé sur ma présentation. Je suis le maire d'une petite commune Lyon, le maire de la commune. J'ai l'habitude effectivement de célébrer le mariage. On va célébrer avec Innocent et Nathalie ce beau mariage qui a rassemblé tout le monde. Nathalie a eu un mot très juste tout à l'heure lors de l'échange des alliances. Nathalie a indiqué que dans la vie d'un couple, il y a des hauts et il y a des bas. Les bas, on s'en fiche royalement, on les envoyer à la poubelle. Par contre, il faut garder le haut, garder tout le haut. Et avec ça, on va s'entendre on va le plus loin possible jusqu'à ce que ce soit la mort qui sépare les deux. D'accord? De nouveau, vous pouvez les applaudir. Alors, qui est innocent pour moi? Innocent, c'est mon neveu. C'est mon neveu parce que le papa d'Innocent, il s'appelait André Moni, qui certes n'est plus là aujourd'hui, mais à son âme, et là il est, je pense qu'il est très fier de son fils, très fier de sa belle-fille. Et donc, André Moni était pour moi un frère, parce que vous savez, en Sanglo, il n'y a pas un mot pour désigner un demi-frère ou un frère, on dit Ita, c'est mon frère. Et on fait absolument aucune différence. C'est pour ça que naturellement, Innocent s'est tourné vers moi pour que je puisse présenter Nathalie. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je prends le risque de l'oublier. Sachez simplement que tout cela... Voilà. Maman Eliane du service de la Providence. Là, nous avons le buffet froid. Voilà. Maman Eliane du Longa. Voilà, c'est bien moi. Maman Eliane, c'est moi. Je suis là, c'est moi.